Bonjour, Ndeko, il y a BTV3. Merci partout, Bolanda Kabiso, pe bozana ko continuer à s'abonner à la chaîne Nabino. Merci, Nyoso Nzambe a Pambola Bino, na soutien Nabino moral. Nzambe wana zala liboso na Nyoso, partout eska bozana biso. Na pesimbote na Afrique mobimba, na pesimbote na Océanie, na les 5 continents, na pesimbote na bao Nyoso, bazo sala ba commentaire, pe bazo ko s'abonner na chaîne Nabino BTV3 Info Plus. Voilà, toye lelo, tongi un peu ko solo la Nabino sur Banzela, sur les routes. Il y a Mboka Nabiso, Congo, Kinshasa. Franchement, et na vanditi na ko comprendre que ba congolais nyos ba politiciens congolais nyos oh bazo gérer mboka na biso baza mitema mabe ezala même Félix bango nyos na moni ko banda na Félix ezala ba Kabila tina se bango nyos baza mitema mabe. Pourquoi vous posez nga pourquoi baza mitema mabe bandeko nazota information mboka mobimba partout banzela ezati nzela eza kobuka na nzela ya nani ya Matadi na national 1 nzela ya Matadi eza kobuka na même voir même place ango sikoyo bakulu na bazo sala nini soki mutu ke bundi po eleka ba attaquer chauffeur ba dépouiller ye tout ça bona boy nzela Matadi eza kobuka na nzela Kikwit eza kobukana nzela ya nani ya Nawakasai ba pont ezo kokweya partout na Kinshasa n'en parlons pas ba inondation puisque ba canalisation ezate ba nzela nyonso eza ya kobeba. Maintenant la question na tuni est-ce que biso na Congo oya biso toza na ba ingénieur ya pont et chaussée to toza na bango te na OVD na ba fourneur wana. Est-ce que toza na ba ingénieur ya point chaussé to toza na bango te? Comment est-ce que ba congolais ba mitema mabe boyi? Comment est-ce que même yo Kabila za motema mabe na point que au sali elo côté tala banzela mitukezo dinda na poto na est partout 18 ans au sali elo côté ndeko na ngata bazala motema mabe yango. Ozolinga pena batu na bino FCC boka soniti. Bozonga. Pourquoi boza mitema mabe? Ba congolais boyoka bien. Mitema mabe ya biso ba congolais et l'équipe comme likolo ngomba. Nzambe aboyi. Dieu refuse à mitema mabe ngo tezalaka et l'équipe même oya Satan oyo atantaki Yesu Kristo na kati ya Biblia na livre à Matthieu. Comment est-ce que boko bimisaka mbongo pour faire du colmatage, vous voyez que l'objet que koufa na ngombongo à l'été ko bima lisusu. Au lieu na ba ingénieur boza na ba projet moko béton, de bozo ba soki fati béton, boza na ba projet oyo et ko sala ke ba sali nzela, tozo mona na mikili ya poto, nzela zo sala 15 ans, 20 ans après bandi ko bukana, mais service d'entretien zali ba yeba bongisi. Comment ça se fait bozo bimisa mbongo à l'état pour bozoko saba surfacturation pour na banzela o eko vanda nango 2 mois, 3 mois, 4 mois, le bo bimisa lisusu mbongo. Où est le sérieux dans l'homme congolais? Où est le sérieux na ba politicien congolais, na ba gestionnaire congolais? Où est le sérieux na ba soi-disant ingénieur ya pont et chaussée ya mboka na biso? Tout ça koutata na autoroute temboka lokola Congo. Même na ebisi bino même Nzambe atomboki, Nzambe akomi na kanda ya congolais, Nzambe akomi na kanda. Yango moni que rien ne marche et lo bozo kendete puisque ata motema mabe yango eleki, Nzambe siko aboyi. Alobi motema mabe ya ba congolais eleki siko ekoleka. Ba ingénieur wana ba ingénieur soi-disant ya pont et chaussée batanga na wapi? Bekol bango batanga kombo nango nini? Musuba bako to tanga ndenge moko na motuboye et na France to sala boye. Arrêtez franchement botika lokuta bandeko nanga.
bozo sala banzela, bozo fabriquer, bozo sala ba colmatage. Mbongo ezo bima de millions pour le bibozongi na bino la même chose. Comment vous pouvez parler na développement ya mboka tant que bozo sala du surplace, boke bozongi. Ayez des projets fiables. Bon sali ba projet même ekobima mbongo ebele eloko ekoumela. Lelo partout qui chasse sans zélé ezate. Ministre Soka Transport, n'en parlons même pas. Anarchie na mboka Kinshasa. Anarchie. Pays sans loi, pays ni loi, ni autorité, na ebité ce qui mboka ndenge nini, to comme en Allemagne yango mokolo nini. Et ça mawasa botala ta mboka mso Afrique, botambolaka. Kabila il a fait des voyages, de l'obozo fingaka Tshisekedi, d'accord. Kabila il a fait Tshisekedi vient d'arriver. Mais les FCC ils avaient tout le pouvoir. Ils avaient toutes les manettes partout. Naba entreprise publique partout. FCC. Est-ce que Batoulet FCC bozaba ndokio tozo bozaba nani? Botala nzela. Mituke kwei kati na mai. Botala est-ce que camion rempli comme ça koko leka pene ya mai na lac nani lac Kivu. Ce qui na lac pardon na Tanganyika. Et quand tambola ndengwa na pene ya mai jusqu'à ce que camion se retrouve na kati ya mai. Est-ce que ça pèse biloko wana vraiment ça tozo vivre ngo na filmer na dessin animé to eza réalité na Congo. Tant passer et qu'on follow que tout s'arrête na Congo. Tant qu'on outil partout au Kobilanani, il n'y a pas un État. Le Congo n'est pas un État. Bon, dimi siko ye alobaki makamba solo. Anteta bozo tcha na ebi volonté à Félix T. Na ebi te ba projet nini ya ozanango ya solo. Un pays qui n'a même pas d'autoroute, il n'y a rien déjà. Siko banzelo bozo sala na ba colmatage. Po boyebi ke mbongo ekobima ba 3, ba 5, ba 6 millions ezobima. Nzele humilité. Est-ce que comment un pays peut se développer avec du surplace au bozo sala? Est-ce que au Congo, il existe réellement des ingénieurs ya ba pont et chaussée ou bien batwana ba kineko politique avant bosala ba projet wana? Est-ce que étude ya faisabilité et salamaka to et salamaka te? Vraiment Nzambeko atomboki albi ata motema mabe ezali koleka oya satan ko oya tantaki ye ke soki oza solo mwana Nzambe oza mwana le roi des rois sauter ko banda wa na montagne otikita na se na kopeso nyonso. Nzambeko amonike mabe yango ya congolais eleki. Mabe ya congolais eleki. Bon poser nga question lelo. Est-ce que je vous pose une question, pardon. Bon, Boebisanga, raison pour laquelle Oyo, ou les raisons pour lesquelles, si vous voulez, Oyo, Batuya Kabila, Tobalobi Kabila Zonga. Boebisanga, pardon. Les seuls pays Oyo, on peut parler du blabla sans regarder le bilan de la personne. Kabila voudrait, à Zonga, selon Batuya FCC, à Zonga dans le pouvoir, pour faire quoi? Bato FCC bon répondre. Déjà, ce sont des orgueilleux. Ils ne reconnaissent rien. Pour eux, ils ont bien travaillé. Les Congolais est en bon état. Yango bazo chama kelele, bazo la bonabwe. Balo bananu, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Oh ba Congolais bazo se retrouver dans lelo. Partout il y a l'anarchie. Corruption na olobate. Et c'est mati, et c'est comme il y a montagne. Pour être ministre, il y a un PDG bonaboy. Faut y ko la koyiba. So y ko li koyiba te okoma kuna te parce que tu dois voler pour leur donner l'argent pour faire la rétrocession na FCC ton parti politique na yo. Est-ce qu'un pays ba gestionnaire y a ba entreprise publique ba kozala affilié na ba parti politique et salama wapi? Et salama wapi? Ça, c'est pas un problème. Problème est-ce que nous avons réellement des ingénieurs y a pas un chaussée? Félix Tshisekedi n'a tout ni question. Beaucoup de sanga n'enge top FM et lobaka. Beaucoup de sanga nanda kwa Félix Tshisekedi. Papa, banzelo yo zolo ba ono ko sala. Oko sala oka na ndenge lobi ekufa, lobi zonga, obi banzelo ezali durable. Tozo mona na mikili ya poto basala kanzela à partir ya CDG zo banda na 40 ou 50 cm.
Batimwe libulu na se. Bon, si 40 cm ou 50, je vais exagérer, mais au moins 40 cm. Et bandi na se, batie mabanga, ba yebi ndenge basala ka bango ba ingénieur soi-disant, il y a point chaussé, ba yebi, tibo mati, la couche au moins faut à la taille ba 20 cm. Tango ebimaka na libanda et comme na kati et comme na niveau ya à plat, faut ça au moins à 15 à 20 cm pour nzela wana eumela. Mais quand vous êtes en train de faire des nzela et ça là nangoka kaba 5 cm. Nzela wana eza et ko ubela combien de jours? Nzela ko ubela combien de jours? Et le ministre de transport qui est là, il donne même pas des instructions. N'habitez pas ministre de transport, maître Soki Manzengu, maître Soki Ngadi. Il n'y a que des maîtres, il n'y a que des professeurs. Ce sont les professeurs qui ont torpillé Bomamboka na Congo. Ba professeur baleki ebele bazo Bomamboka na Congo. Miteba na bino mabebo epo na nini ba Congolais. Na nzambe kutu da ye moko sata tomboki. Satan tomboki alobi ete atanga na za mabeme ya ba Congolais leki kutu mabe nanga. Bandeko. Partout na Congo, vous bino bozo tala bato bazo kokendo wela oh Kabila saliboye, Kabila boye, Kabila zonga. Est-ce que vous êtes vraiment des Congolais to boza ba batu ekolo mususu? Ces gens-là, ils sont en train de nous mentir. Bazar ça na ba pomoko ya mike fusa na poto ils voient tout. Ba ya na ba voyage na ba poto ba mona ba po ya ndenge na ndenge. Quand ils arrivent là-bas, net dernièrement ce qui y a 3-4 ans passé, Kimbuta ke ko inauguré pont moko boy ya 1 mètre, ce qui 2 mètres et fusa ba bio pont ultra moderne. Papa bote okosa ba Congolais ko boti kamite mama bele ki to tika ko sa ba Congolais. Totika koko saba Congolais. Satan même koutaza contenté. Satan c'est à tomboki. Abi pardon. Na ya bino elekina o ya ye. Satan o ya Bible. Oyo ya Satan o ya oyo nzambe azo sala mokili bazo bunda bitumba na Satan. Après 40 jours ya jeune nzambe bunda bitumba na Satan. Satan lobi ye kuta moni azaki ne motema malamu. Aïe motema mabe ba Congolais leki na ye Satan. Est-ce que tous ça vraiment na ingénieur ya pont et chaussée na Congo? Comment vous pouvez faire du gâchis comme ça ya mboka? Vous êtes en train de mentir les gens. Et ça là ba autorité politique, et ça là ba infrastructure, pardon, il y a ma construction, grands travaux, botika koko saba Congolais. Ça fait longtemps vous avez berné, vous avez bleuré les Congolais. Le moment est arrivé, ba Congolais ba telema comme un seul homme. Parce que tozoko samananenga mukete. C'est normal, partout dans le Congo bazoli là. Vous avez fait la décentralisation pour Nanini. Ici, la décentralisation dans Mikilapoto et Salamaka, chaque région construit en demandant un peu à l'État. Et la décentralisation, Bossalaki, Moussanangoni. Koko Sabatuna route Oyali surfacturé dans 5-6 mois et Kofi Mbongo et Bimalisous. Comment ce pays peut aller de l'avant? Ben, ingénieur rapport à chaussée, Boza Wapi, na Congo, Botika mensonge, Boyekola Wapi, ba faux diplôme Bozoa. Les autorités politiques, Nyoso ya Congo, ils sont en train de nous mentir. Ils sont en train de s'amuser avec conscience à ma Congolais. Le Kola balobi que mon peuple périt par manque de connaissances. Yango ezo sala boye bo sali mwana ni bato ba tonne libino ba bine libino. Attends, quand est-ce que botika mamba bato ba bine la rabino wana? Est-ce que na poto ba bine la rabami konzi na bango? Est-ce que les gens dansent ici pour les Macron, pour les Bonaboué? Pourquoi vous acceptez toujours Babine la bino et que Misala Koutemala Moizate, vous acceptez Babine la Kabino? Oh, ok, to inauguré Nzela. Sont des moutons. Depuis 2019, moi j'étais à Kin.
Azwaki akangama na bouchon il y a des bonhommes. Moi, j'étais présent. 2019 Tilelo. Quels sont ces chantiers-là au Bossalaka? Vous ne donnez pas de délais, vous signez des contrats, vous payez ça délai, maître d'ouvrage que la livraison doit se faire en tel jour, en telle date. Quels sont ces chantiers où ils ont en tout cas na procédure il y a construction na moniango Congo boza grave boza somo bozo banda ba chantier, vous payez l'argent. Vous faites des contrats avec des gens sans leur demander, leur obliger que tout qu'on soit clé, il y a projet, il y a chantier, il y a date bouillie. Ici, bah, comme quand même, que le projet doit faire autant de mois, taux d'années. Ça veut dire que la date, bah, ça les remise et reprise, bah, pesibino, bah, clé, bah, remettre bino chantier, que voilà, votre chantier, il est fini. Boye, botali, ok, bosali, contrôle, salami, ok, c'est bon. Chantier, fongwami. Bah, son des moutons, banda et banda. Tilelo, délai nango yebanité. Vous avez rendu encore, boya na solution, boya li sous une difficulté koleka. Peut-être 100 sons de moutons, bah, tamboulata, moi, mouké bien. C'est quoi ces pays-là? C'est quoi ces pays-là? C'est quoi ces pays? Est-ce que c'est un pays de merde ou bien un pays à solo? Ben, ingénieur, il n'y a pas un chaussée. Vous ne voyez pas partout, Banzeleza Kokufa. Pourquoi vous mentez comme ça, vos compatriotes? Ben, diplôme, besoin, on a besoin dans la place. Vous voyez, ça passe besoin de diplôme. Parce que, na Congo, projet concret na Congo, pour l'instant, exacté. Quels sont les projets? Bon, bimisake bon, tokocha mai, tala, projet en Wesaboy, eko banda boy, eko salaboy, ezate. Courant eko zalaboy to, ezate. Kakaba bla 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 bla. Comment ce pays va être développé? Comment, ce pays, boloba, émergent en 2030 en Bonaboy. Mais c'est maintenant 2030 en Moussikate. En tout cas, bah, ingénieur, il y a point chaussée, il y a Congo, bah, ça va venturier, pe bah, menteur. Bah, ingénieur, ceux qui ont OVD, ceux qui parlent là-bas, fondeurs, bon, fondeurs, ils ont fonds de financement, ils ont financé OVD, tout bah, projet, il y a construction, ok, il y a bah, travaux, d'accord, mais, tant que vous financez est-ce que il y a faisabilité à solo et ça, la marbe, c'est des mensonges? Pour vous dire il y aura 6 millions qui va sortir, dans 6 mois, bah, il y a 5 abinons, encore 6 millions, pour la même route, bah, tout ça, là, dans 3 mois, il y a 4 mois. Où est le sérieux dans tout ça? Où est le sérieux dans l'homme congolais? Sérieux Zawapi. Félix Bokoli na poto, Bofai na poto. Makambuyo muna na poto, osali yango mukolonini. Osali 2 ans. Kaka bango bazo bloqué yo. Quel est le projet vraiment phare oyo bimisi à part oyo lobi gratuité? Yebisa biso projet oyo sali penda et monanike et telemi batwa monike a oeza Félix à part ceux qui nani gratuité oyo sali wana oyo instauré et zappé makambo ekomami na constitution. Boyebisa biso. Vous êtes en train de bleurer les gens. Bozakune belé ba conseiller ba vandi na poto awa. Ba conseiller infrastructure, ba travaux et ba pont et chaussée, otie belé ba conseiller. Mais pourquoi bozoko ça ba congolais boy? Partout, si tu regardes na Congo, route ezate. Route ezate, poto na poto. Vous les voyez ou vous les voyez pas? Boyaka ba voyage na ba poto. Bozo kende ba voyage na ba kilimsusu Afrique. Botala, kout, botala ta ba bureau na biso pamba. Ba salle oyo ba tele maka ba salle ba réunion, des fois quand je regarde, je rigole. Allez voir en Côte d'Ivoire. Boke nota na Côte d'Ivoire. Puis bo mona kana bino. Boke en Afrique du Sud botala. Quand est-ce que vous allez dire que le Congo sera émergent en 2030 avec de tels mensonges, avec des inepties, Yaboé, avec des hérésies? Vous êtes en train de mentir des gens. Vous êtes en train de faire beaucoup d'erreurs. Dans les chefs, il y a la construction, le projet Nabino. Quand vous envisagez des projets, est-ce que vraiment vous avez un réel métier de faisabilité? Vous avez combien d'années? C'est ça la question qu'on doit poser au maître d'ouvrage. Nzela Bossali et Gossala Bisso combien d'années?
payez pas de bricoles, bokendo fout à brutuité, pour nous aider qu'on met la télé bien. T'as l'élo partout qui chasse, n'en parlons pas. Impunité totale. Kimbuta, il a fait quoi? Rien. Impunité. Gentili yewana ye. Qui ne bopeto tozomo nango peti. Impunité. Ba bourgmestre. Ba yebite qu'un bourgmestre peut construire aussi une route. Même il y a 1 kilomètre. Ba yebi la bangote. Et pourtant l'argent rentre. Mbongo ya l'État, ba ticket na ba wenze, ba taxe na banzela, ya commune na commune et salamaka. Même les bourgmestres, ils savent même pas que bako sala bangomo de leur propre chef, bako sala tanzela 1 kilomètre, il y a 2 kilomètres. Est-ce que 1 million ezangi? To 2 millions bazwarangote? Où va cet argent? Ba recette nyoswana, où vont-elles? Tant que boko kamatamaka mnyos bo chango boko numériser en côté na Congo, quand vous allez pas numériser ba recette que mouta fouti par des machines, mbongo zo les cas directement à nani, on va tourner, le Congo va tourner. Donc na gana lo baboye, Satan alobi ata motema mabe ya ezali, mais ya ba congolais les kikutuna ya ye. Pour azo comprendre motema mabe ya ba congolais te. Partout banzela za okufa. Sikoyo Kabila zolingo zonga pona nini 18 ans. Banzela partout na Congo ezate. Et kofoloba kiango tout s'arrête au Congo. Quand au uti Cameroun au koti Congo na comme na Congo ya Cameroun na Congo tout s'arrête. Au uti na frontière ya Centrafrique tango koma na Congo tout s'arrête. Au uti partout, uti Rwanda, tango koma na nani na frontière na biso, nyoso esuki wana. Au uti Uganda, nyoso esuki. Tanzanie, oye, n'en parlons pas. Tanzanie, vous voyez la beauté en Mboka? Bota l'aéroport de Tanzanie. C'est les gens qui ont la chance, il y a un aéroport, voilà. Pourquoi les Congolais sont en train de mentir à leurs propres frères comme ça? Les peuples d'abord ou bien les ventres d'abord? Abonnez-vous massivement. Donc on manquait à comment toujours l'élément à quoi na ko lobe na bino au Italie population na biso to République démocratique du Congo na biso. Vraiment Nzambaza na bino, abonnez-vous massivement. Tozana toujours pour na rechercher. Vous allez voir botala ba élément au biso tozo la bino. Botala ba élément banzela. Botala ba élément ya ba salle d'attente, ya ba aéroport. Ata tozo nyo sauter, atami ba lemisat botala soni ya mboka. Bolobo Kabila Zonga pour osala nini? Ako yiba lisusu très fort ya osala nini? FCC Bozonga, vous aviez tout pendant 18 ans. Ce qui bozaki batmo bozana komi kitisa. Fallait boya bosay discours que bosengi peuple congolais bolimbisi to monique to sala musala mabe mais bo pesa biso sous chance lobi total andeni to ko gérer mboka. To ko sala makambo bona boy. Mais tous vous cherchez qu'à revenir pour na boyiba koleka. Des voleurs en cravate. Merci. Ezaki Moumbunabino, Pierre Elvis, toujours sur BTV3. Abonnez-vous massivement. Rosalana, toujours pour Naouloukinabino, ba élément. Au prochain numéro. Merci. Bye.